Mbote Bandeko Balandi ya Canal Kin Télévision, Bandeko Balandi ya émission préférée na bino question d'actualité. Topesi bino vraiment mbote bisika nyoso bozolanda biso. Toza nakati article na biso ya sika maman Constance Balavu ayambi pona bino mwana mboka toujours na kati ya kobeta masolo ya mboka lolenge kani mboka eza kotambola tozali une église au milieu du village. To memela bino basango ndenge tozweli yango pende ndenge to pese la kabino. Merci na kolanda biso bisika nyonso oyo bozali na kozanga kolekisa ngonga to yebi biso nyonso te gouvernement ya Union Sacrée et sila ki kozala publié uta lobby le 12 avril 2021 pe to constater na kati ya gouvernement wana tozali na 80% ya ba jeune oyo ba ya ba figure ya sika pe 27% ya participation ya ba femme to mekana nous ko checker pe ko découvrir ce qui réellement gouvernement o ya sika ezali promettante. Bonjour président. Bonjour madame. Donc to benga président de la République ne président ya ba bembiste donc c'est pela yo moko o mi présenter pour ba téléspectateurs manga ba yebi malamu. Merci beaucoup. Comme on a René Bonganga nazali président ya structure spécialisée wa bengi les bembistes. Structure spécialisée aux alliés pour appuyer MLC. Voilà. Ok, structure spécialisée aux alliés pour appuyer MLC. Est-ce que vous êtes satisfait penza na gouvernement et Union Sacrée au Bapublia qui m'ont lobby? Bien sûr, gouvernement est allié à Union Sacrée, gouvernement est allié à République. Il y a Ngaïna yo, il faut trouver Bayango. Tu vois, Mikole Belé, les cas qui battent là parce que le problème, le défi est énorme. Notamment la sécurité dans l'Est, même à Kinshasa, on a beaucoup de choses Mboka, et puis les conditions, la vie sociale et à bateau et tout ça. Alors, nécessité que le gouvernement ait bima et Zalaki. Kumisi, Mokozi Mboka, Ndenge ya Bimisi Mboka parce que battent là. Comme ici, guide à Bisso MLC Japper Bemba, on a choisi à saluer pour la bande de Kobabimi, et puis te féliciter bande de Koana, et puis te féliciter ensemble le gouvernement Mobimba, de façon que Bassala Moussalam Malam pour la Moulam ya Congo. Mais tu as déjà dans la équipe Mobimba qui va présenter qui sont qu'on a lobby pour le gouvernement Sama, le Condé, tu as 80% il y a Bilongi ya Sika. Et puis équipe en Mobimba ezaka ya ba jeune to éviter ba défi ebele ba défi énorme o ezo de la gouvernement na biso ko affronter est-ce que ba koko ka ko affronter en Je pense que oui ba jeune ou pas ba jeune tout ça et donc ils ont ma case ezali volonté politique détermination parce que Moutouazaï d'abord conscient de la responsabilité à lui. Et je pense que pour décortiquer ma cambo ils ont beaucoup cannabis sur les alliés secrets même maintenant yo oyebiango oyebi ba définir ces zones cas. Les alliés pe bango moko côté bisona yo to veiller à ce que ba réussir. Pour ceux qui va réussir ça pour na bolam ba congolais nyos. Vous comprenez? Je pense que toyebi bande ko biso est bazali ko souffrir de tout moi. Toyebi bato bazo futa mate toyebi ba salaire ezali maigre et tout ça mais na équipe yo toyebi ke bako si ça nyonso te mais batia quand même des bonnes bases de façon que ba congolais baza quand même na moins espoir mais ba vieux belé baza déçu o toyeba ki ke bango penza ba kokolonga place wana tele lo balongo e ba misusu peut-être bazongisi bango ba mai lobi na butu na éviter le fait ya ko écarter ba vieux wana o ba vendre la carte ya Congo et qui ko fragiliser Union Sacrée. Non, je pense que en politique la frustration est engagée. Mais ce qui est plus important, total iboso. Au gouvernement nyonso ba ko zwa ka batu nyonso pe ba zvité. Vous comprenez? Et que vous allez lelo yo raté lobi ozwi. Ba remaniement pe za la carte. Bazangi, les alités qui ont bazangi compétences ou bazangi mayele bonabo. Non, non, non. On ne peut pas prendre tout le monde à la fois. Ça a été toujours comme ça. En politique, la frustration, ils allient et que vous allez en Angora. Mais ce qui est important, total la ligne, pourquoi que ça là, pour tout le monde, pour la bola mwamboka. Mais message moi qu'on copie ça bango, bah oui, baza frustré na minute. Na si les ana lobby, c'est naturel. Donc
attends ngai pe na bimite bon na la filtre non 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 je pense que to pe sa chance na ba bimi wana ba sala musala pona bola mo école ozo monde gouvernement nino que ba soki oyo ke ba bimisa ba tunyo so ba za la sacrifier ko skikala jamais causal les a toujours ndengwana donc ba mi se ressaisir ba tala bola mo Congo ba za la ki bango kaka ba spécialité ba bimi lelo les chance na bango ba sala lobi pe ko za la chance mususu les a toujours ndengwana. Mais toujours trouvé un peu Premier ministre un peu timide parce que le peuple congolais a zozé la l'obito yamba qui va appeler à bande qu'on a biso baza mikili ya poto ba congolais baza na poto baza ko réclamer que non Premier ministre a un peu trop théorique a moi ba pongi ebele donc bon on dit Premier ministre moko action bala moko donc bache les lolobi dollar ekiti makambo bandi mais apparemment makambo ya Premier ministre monsieur Zola la un peu trop. Ce qui est au lobby. Madame, je pense que l'analyse est à Bato Ndengwana. Bazana deux pieds sur terre pour la situation en boucle. Le changement est automatique. Il faut être travail. Pas comme on a des résultats. La stabilité monétaire, les lois, ils changent à malobate. Ils ont certaines mesures où il faut tout faire d'abord. Tous les produits mini, tous les calibanda, tous les soleil pas un abisso. Non, le Premier ministre ne peut pas changer la situation dans Maloba. Ou bien Tébia Gangi, non. C'est l'intelligence. Ils ont une procédure. Le gouvernement est allé à l'administration. Il y a une vision à chef de l'État, aux alliés sacrés, aux alliés. Et là, on dit que na bateau yo ba kotiwana ba éviter makambo yo bato karabasalaki notamment misolo ya mboka ezali ya mboka ezali ya bangote osomona ba biloko ezali kosala ba éviter ba détournement ba corruption et tout ça. Tout le cas au moins 18 ans avec Kabila, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que la mesure forte est qu'on veille sur la canalisation de la recette à l'État et à la gâte. Donc, il y a un bon côté à bouiller, au ebimi et kebo. Il y a quand même Kabila à l'époque, il y a 15 personnes au baïdé pour travailler bien. Tout le monde qui rapport à l'Ouzolo Bambi. Pour le baïké mbongo banda ko na poche ya bato leki o banda ko na caisse ya l'État. Donc toko lobana bao yo bazui ba changer ba biloko wana. Ezala te que mbongo à l'État mbongo à l'État. Ba mobiliser ba recette et comment budget mata de façon parce que ko réussir ya bato yo ko réussir à Premier ministre c'est le moyen. Et les moyens financiers. Moyens financiers que dans et que débat ba futa ba soda bien, ba futa ba enseignant, ba futa ba secteur nyonso ou va créer tout ça. Donc c'est les moyens. Les moyens là il faut qu'on mobiliser. Qu'on mobiliser, il faut éviter coulage de recettes. Ba mbongo l'État ça bien canalisé et il y a kana caisse dans l'État pour que l'État soit makoki ya kotambu sa école. Donc pas ça que ça la ngo ninte. Donc loko tukolo bana l'État ngwana. Ok, tomoni maman Eve Bazaïba, yepe abimi na kati ya liste ya gouvernement Oyasika. En tout cas, félicitations naïe d'abord en passant. Puis abimi, est-ce qu'elle peut se rappeler qu'il y a parmi les prophètes ou va prophétiser pour la présidence il y a Félix Tshisekedi? Ko prophétiser ni? Na avril 2018, tant qu'il y a congrès il y a Félix. Eve Bazaïba adobaka likamoko kolobete Félix Tshisekedi azali Josué oya kobimisa peuple congolais na kati ya désert. Oza ko se rappeler na ibité. Ah bien sûr. 8 mois après ba élire Félix na présidence de la République démocratique du Congo. Maman Bazaïba azali secrétaire général à parti na biso. Na félicité Ming et on a félicité qui peut président Ngai Bemba au départ. On a considéré que Bassi Mingi. Le gouvernement a MSC a 3 personnes. 2 Mibali, moi c'est Moko. Mais na kotangi la oba tumusu batindika Mibali. Vous comprenez? Na kotanga ba kombote mais ça la analyse on a sur 3 bateaux de MSC Tindi, Mibali bazami balé moi c'est Moko. Ezali pona ko la kisa considération yo bemba za nango pona ba maman. Et si la personne de maman Bazaïba, je pense qu'elle est connue de tous. C'est une formidable dame. Mais bisoto benga ka Jeanne d'Arc pour to ebi savoir faire naïe à quoi que ça soit sonité à quoi que ça s'appelle chef de l'état sonité. Donc pour la maman surtout pour la biso MLC
nous allons très contents parce que les MLC c'est une bonne école. Oui, tout mingo balongwa na MLC pour parti politique nous ba wela kabango parce que MLC forme très bien. Je pense que pour la maman bazaiba doute les alités à kosala musala pour na kopesa ba maman Valère. Muyebi binomoko ndenge à travaka. Je pense que soit le président Nabiso a sali, pas inaye, je pense qu'ils ont mérité, C'est une formidable dame et puis à cause de ce Ok, merci beaucoup. En tout cas, la femme au Batikali, toujours faire binopé confiance. Voilà l'exemple à maman Eve Bazaïba, elle s'est bâtie il y a longtemps pour la République démocratique du Congo. C'est une dame parmi les grandes dames en Boka-Nabiso, Batanga Kaepo, mais kaka un peu qu'on s'est distingué dans la femme. Alors, la femme va rejoindre na kati équipe on a sur 27%. Il y a participation à la femme. En tout cas, beau décevoir bisoté. To se battre dans le mois de mars Mobimba pour nous s'imposer. Voilà le président Félix Antoine Tshisekedi a pesi bisonzela. Ba maman beau décevoir bisoté. Kaka ndenge président René alobi yango, beau éviter la corruption, beau éviter makambo bandeko bayaki avant bino basalaki. Merci mingi vraiment na ko répondre na invitation na biso na éviter bandeko ya poto pe baza kolela. Bazo se retrouver te na kati ya gouvernement na biso apparemment balembi pe ko vanda na poto posa na bango za ke bazonga na Congo. Mais proposition nini okoki ko sala pour na intérêt na bango. Je pense que bandeko poto bazali très important pour na boka na biso. Bazali comme se retrouver. Bazali se retrouver comment? Ministre de la santé abimi. Ya biso MLC mbongana mona poto. Afanda kawate. Azali moto a dirija ka MLC extérieur azali mona poto bayebi. Siko yonde bato mususu basala bazo engagement politique. Ça sert à rien au fond de Canada que nos yeux internet ko finga ko ba bonabo. Donc il faut la engager na politique. Ozomon mbongani abandi na MLC bandaka. Tilelo. Foutiti. Azape mona poto, c'est un exemple à suivre pour na bango. Oh bon, on a bazalaka azui téléphone aye afai na ndako après kolia moi pizza ko finga bato ko sala bona bon non. Mboka ekozala changer na ko finga te. Il faut ko ya na ba idée. Mais to ebi ke ba diaspora mususu amayele bazali, notamment on a ebiso comme mbongani azala ki pe diaspora, mais zo ki sérieux, engagement politique na et fouti. Donc c'est un modèle pour la diaspora mususu ba ye ba nini ba ko sala. Donc il faut se situer si nos alliés. Donc ne peut pas rester à Kabouye, au final ndako papa bon ba ko non. Parce que moko songolo de ba koyeba savoir faire na yo, ba koyeba mérite na yo et ko aider que non au commande. Vraiment bande ko na biso ya poto na banzi boyo ki message ya président René Bonganga. Congo ils a vraiment la posa na bino. Nyonso bino boye koli kuna na mikili ya poto eza pona intérêt ya mboka na bino Congo. Et belé ba benga nga na téléphone à partir de l'émission question d'actualité. Merci mingi na appel na bino. Tomoni bozolanda biso na États-Unis, bozolanda biso na France, na Belgique, bisika nyonso bolanda biso na Afrique. En tout cas ba message na bino ezokoma. L'unique façon na biso pendela moko ya ko répondre bino eza liboso ya bilili oyo. Tolingi bino mingi, tobosani bino te. Pour ça, na biso eza ete bozonga pe na mboka bazo banga likambo ya sécurité, bazo banga likambo ya social. Donc moi ba message moko lia bien, baza un peu en sécurité, moi ba libertinage, moi boza kuna. Alors bazo mituna ceux qui tozonge pas na biso parce que biloko na tokozwa yango. Non, mais c'est quoi pas ko kima mboka na bango pona nzala. Nana ko bongsela bango mboka. Non, je pense que ba ya to bundawa. Parce que mon ko kima na solution te so ki yo lobo kima ngana kima o ya kim. Donc abandonner Congo ba musu ba yo envoyer biso ne ba Rwanda ba. Non, je pense que c'est la meilleure chose. Et zande ni to ko sala po Congo comme pendenge bango bazali. Ba on va fande za mboka bato. Ba kolombo ko ande ba bunda ki po mboka ne commande ngwana. Ozomona ba ko kimate so baza ba responsable ba ko kimate il faut ba ya to fanda nde to bunda ba mayele o lobi ba zwi yango kuna ba ya awa ba transformer mboka na biso comme lokola mboka wana ba hamburger ba nino eliaka wana e ko zala peo. Donc ça sert à rien au kim. Voilà. En tout cas, vraiment beau kimate boya Bofinga pété président René alobi yango, il n'est pas important te ko banda ko télé ko fingara ko beba misoupe ba finga sérieusement. Donc toza contre te, toza pour te émission na biso toza une église au milieu du village naza ko insister.
souci na biso ezaki mboka na biso etambola soki bomoni président René aye awa aza toujours kopesa ba mayele afin que makambo marché malamu aza ko interpeller bandeko oyo bazui bokonzi lelo ete basala lolenge moko na bao basala ki liboso te. Voilà ce que nous voulons. Soki boza na ba suggestion na bino bo hésiter te kotinde la biso bo sali ba vidéo na bino botindi ezali une façon ya bino ko contribuer pour na bokobi kobi ya mboka. Ça ne sert de rien to sanganaka to banda ko finga to sala boy so makambo marché te to sangisa mayele to pesa proposition na mokonzi ya mboka afin que makambo échanger mais cause la traumatisé stressé tozo finga ye boy et ko changer le côté. Par contre tozo détruire ba santé na biso moko rezo misala ba souci mutu wana pe ayebi atate ko finga gaye ayebi atate ko linga gaye te donc moni que tu te détruis toi-même. To sangana peuple congolais ya mikili ya poto ya RDC ngonge koki ya biso to tombola mboka na biso soki to yini par exemple mokonzi ya mboka biso nyonso to yebi keza makambo e marché te est de la République. Dernièrement maman ya société civile a outi kolela na émission awa aleli komona ba mort ba massacre na ba tuerie o ezoleka na est. Nous tous nous déplorons cette situation mais la situation est na président Félix était à kuti yango. Alors nous devons voir ndenge nini to sangana biso nyonso ndenge président s'est déplacé à yeti awa na émission koloba nde yango to lingi to pesa ba mayele afin que bitumbane sala nini et si la est bazo déclarer départ ya MONUSCO bino bozana poto boza pe na ba idée ya bien boya to pesa ba proposer to sala boy to contourner parce que quand il y a un problème ils ont trois propositions pour la solution. Ceux qui va kangelo na enclos moko na clôture bazoi ceux qui ndeko récupérer loko na yo ba kangeli na kati oko réfléchir na le kana portail ceux qui portail est bloqué na escalader mur ou bien na ko isa mur ngo pona kendo récupérer loko nanga. Mais ces trois propositions ce que le but au forcer portail peut-être va obéir le moyibi ce que le but escalader mur et ko créer ba scandale. Ce que bouki est sous grave. En tout cas, bana potobo réfléchir un peu. Na moi, je pense que beaucoup comprendre que République démocratique du Congo et en a posé la binondenge président a outil pour déclarer. On a évité le camus sur baki ses alliés président parce que qui est pratiquement na souka. Non, on a déplorer kaka comportement bande musus na poto ne utakili ko lobana ba fingio ko finga. Je comprends parce que c'est malheureux. C'est malheureux. Mais c'est tout au Kenda poto, mais to ko ba te ba diaspora nyos, na ba diaspora ba zangi loko kusala, musana bango ko finga et tout ça bon. Soko landi pe ba we ba finga kawana, au moins que non bon. Donc on ne peut pas mêler ba diaspora nyos, mais au moins mutaza comme c'est soucié pour namboka nae. Akolubande pe sa makanisi comment contribuer. C'est pas dire que non, nous sommes à l'union sacrée pour l'intérêt du Congo. Nous allons dénoncer. S'il faut proposer, tu peux proposer. Tu vois, et c'est qu'on a besoin, c'est ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça la question fondamentale. Congolais, si ni sala pour que beaucoup voilà. En tout cas, félicitations Pena ministre intérieur. Assez Lokito, en tout cas félicitations à Belé, nous comptons beaucoup dans Moussala Oyo Kosa et la peuple congolais à l'intérieur pour gérer le conflit Makamboza et Belé. Donc toujours compter sur Bino. Merci à maman Eve Bazaïba, félicitations à Belé Nayo, ministre de la santé, vraiment na ba misusu nyonso ezala toni moi ba tout le monde bazwa qui vraiment to boa ke bino ba fleur to bete bino maboko mais présence na bango j'espère que comme ma solution rapide dans la situation ya peuple congolais. La solution ne sera jamais automatique. Il faut travailler. Hein? Solution ya kana malobate. Il faut travailler. Et ils ont des mesures à prendre pour comment la solution. Tu vois, mais au moins ba banda ko tia ba base. On comprend. Ba banda ko tia base. Le ba ke mama base ba lo ba le kamoko ke Félix Azaz jouer. La peuple congolais na désert, peuple na canal. Voilà, c'est un peu ça. Il faut travailler. Donc le changement n'est pas automatique verbalement comme ça. Il faut se mettre au travail, madame. OK, ça prouve que Josué peut travailler qui. Bien sûr. Mais même bango kamba la monte Moïse a koufi aller na majimba mo ba koti na terre. OK, merci beaucoup Bandeko Balandi. Question d'actualité na Mikilia Poto. Donc na États-Unis, na Europe, na Afrique, na particulièrement na RD
laisser na Asie, na Océanie, partout bozolanda biso en tout cas, tolingi bino mingi, merci na confiance, bo s'abonner massivement, bo liker, merci na bapel na bino bo lembate, bo benga kaka peuple congolais. Ato bazo finge, za nango mabete. Ezo ede biso to meka ko partager makanisi, enfin que ba stress ezalaka ebelete, to meka ko diminuer en haut, to solo laka. Ezo sala bien, ezo créer pe kindeko. Ça fait longtemps bo kenda pe. Hein, moi, bah, idéologie, à Congo et bunga biso pe ya bino bokoma na ngoto e bien ngote, mais quand on partage les idées, ezo sala moi bien, tozo meka ko se comprendre li sous pe ko s'entraider. Souci na biso mboka et kende liboso. Nous sommes une église au milieu du village na insister. Donc tango zo benga, comment on a été que tango yambi président René c'est que ya zo prier président René non. Tango yambi bande ko lamuka zo prier kaka lamuka non. Toza wana toza ba congolais et nous nous battons pour notre terre. Le Congo appartient aux Congolais. Merci beaucoup pour la confiance et bonne suite.